Tolingana Chantale ikwaye seyo Mina kufaye seyo Benga maluka Nana moto na leka kina fingi na nga moto te mama Alangi alangi oyo. Le plaisir est pour moi de vous retrouver encore sur la chaîne Koba Plus, chaîne Bino Moko, Oepe Sarabino, Masolo, Oepe Sarabino, Mamino Sozo, les Karakati, à DSI Congo, Makambutu, information, pour la Bissotozana Tinako. Sabino Yango, c'est notre devoir, c'est notre tradition de vous informer. Merci. Nassima caméra, tozana Mike Molo Poene Mtakotinga, Nakatabanda Kunabino. Merci pour abonner Nyoso. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez. Et ça, la rabisso bien. Tant besoin aimer, tant besoin liker, tant besoin partager. Émission Oezali à Bino, vraiment. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Tout ça, li descente na Dallas. Dallas, ezali na Katia Yolo, Yolonde makambo, mikolo ezali kamba système a sachet. Yo ke kosomba nanu na sachet te, mikolo ezali kamba sachet, to sali descente na Dallas te kokuta na prince na kati ya Dallas. Et vous allez bien Maïka Benda nan bata la prince parce que bamsu bamu tout na question ba déjà ba ebitant tolobi kamba na sachet, bamsu ta bazo ba tolobi prince pour roi azali mais prince azali. Tant moni roi c'est que prince azali soko moni mwana c'est comme moni papa soko moni papa c'est comme moni mwana Maïka Benda invité na ensemble ngane to panzan teke to panzan tswaka to solola et ça linga bien ko yamba yo prince de Yolo. Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour Cathy, bonjour na chaîne Nabiso Kitoko, bonjour Mokini Mobimba, c'est bien moi tonton Lai Bokulaka, celui qui a vu le père a vu le fils, donc en direct naturel na sepeli à trop na descente na bino quoi, ça dit bien. Tonton Lai et salut c'est Sengo disponibilité na on ndengo ndimio lekana chaîne Nabiso Koba Plus. Oyo pesara presse vraiment merci parce que ezala ba toujours senga eboye arosala minene ne yo en tant que presse ya Yolo prince ya Yolo lelo tozota na ba toile et que bien temps normal tonton là na terrain exceptionnel na terrain zana e asa actif betara na e pa misaseyo nzemo moko kitoko to salaki e ba jano binanu nzembo ngara tonton là ba na YouTube ba mona nga ba mona activité nga donc lundi passé le cas qui était na terrain Camina donc voilà des ans toujours actif et puis les 30 juin tous ans grâce à Samba Mote Samba aux abonnés na terrain Camina ba to ba tonton là boyo ka banzemba kitoko to beta jour wana moi et vous a la plaisir à trop donc grâce à Samba Mote Samba to beta terrain Kamina le 30 juin. Polémique, je pèse à moi, Mbutu entre les deux Congo, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, le 24 juin. Car le 24 juin, Mignon Abraham Perobeta, car le 24 juin, Mouken Tonga Perobeta, car le 24 juin, Kabossi Perobeta. Le exact des Anna, écris-moi polémiquement entre les ngazaka pena nazaka moi clair nazaka natiaka langue ndanga na poche te quoi ngana kolobaka ke événement ezaka moko événement ya bandare Ebola na pese bambote passe à États-Unis ba courage belé na beke ba concert na esimbaki et na moni na ba internet c'est bon ba courage belé donc événement ezaka moko ezaka pena moko donc monsieur en tout cas ceux qui ont été le 24 juin nabiso tunanga mona zali awa na sape invité na ozala bon na stade de Martyrs pour nous soutenir ndeko na biso Ferrego là le grand chanteur Yamboka donc voilà il sera joué mbasalanga ba chair de poule ne ba bien ba chair de poule le 24 tozawana donc non actif batika na makele wana ezali na royal nani te na otanga kombote monique yo tunira question obinanga ke événement ni le 24 po biso tobeta le 30 juin ozomona tobeta
biso tobetaka mpe bastade tobetaka baterrain kozo comprendre voilà kamina na komona ngo dada soko oyo omeka na kamina yo moko eza biloko ezaka baprince bato baza na makambo yango nde babetaka baterrain donc so oza moto terrain te en tout cas luka sale moko moke ata na manono ata wapi comme ça obeta na yo mais baterrain makambo wana eza makambo na biso grand chanteur à mboka pour ça moto aye na terrain okoyoka minzembo pour martyr wana eza blague te martyr ntango oye na martyr bandeko bakoyoka nzembo nini balekesi bakoyoka nzembo nini basamba mote samba bakoyoka nzembo nini oza comprendre donc eza ndenge wana eza blague la distokele ntango azoyoka nzembo nini donc nayebi ke ngai nayebi ke mpo na ngai nayebi ke le 24 juin ezaka affaire bakobeta le 4 juin le 24 juin donc non actif botikana makelele wana eza malamu te botikana makelele wana prince de yolo prince de Dallas nde moto alobi yango wa esalanga ke ye parce que aza libre ya koloba alobi ke botikana makelele wana moto aconfirma mambo ya terrain kamina tokochange yango kombo kala te tokochange yango kombo kala te parce que baplan esamaka na kamina donc alakisa bino ja ndenge na kamina ezalaka plein terrain donc soki mpe bopesi mpe esika monene oteta yango na pire esprit lai tozotala na toile na réseaux sociaux mambo ezoleka selon roi yoyebi mais ekomi nango mpe neti mo eloko moko mpe normal ta normal moko mpe jo papa na biso mwa mokolo asimbi ne sachet ekomi nango relax mais bato babimisaki na ndemo c'est comme si ke non evoloko souffre evoloko aza moto apasi evoloko moto apasi mais biso na kati toyebi ke evoloko jamais tikala kozala moto apasi donc evoloko ti lelo azoganye vie na ye ndenge esengeli ikone na mboka na biso mais lelo ekomaki neti bandeko baza mpona kobebisa culture ya mboka na biso bazwaki eloko yango na ndenge moko ya kominimize ya koluka kokita roi kasi omoni mikolo chasse ayaka na chasse mutaka na mbongo donc so oza na mbongo te koya na chasse te donc so mama azozelo na ndako c'est-à-dire azozelo na chasse donc bato bakendaka wenze bato bazaka na mbongo donc so oza na mbongo te vana onien vana okimia tika biso bato yaka na bachasse tozaka na mbongo na biso tosombaka biloko toyaka na chasse donc eza nango normal bajournal ide basimo bakenda bawenze bapremier ministre ya baanglais bakenda bawenze donc eza nango likambo kokamwa te donc mikolo mpe nga mpe mikolo nanga chasse nanga aso ake na sima ngulu nanga nde elobi nango la distokele tozaka mikolo sema chasse donc bato bayaka na chasse nde bato baka na mbongo mpe lelo bana nde baza na ndako moko so papa bimi ozongi maboko pamba okotalaka bana mpena bazalaka na esengo koyamba yo te mais so bamoni oza na sachet oza na chiputa oza na peko bana bayebi jake non cope eza wana bana bakoyambala moko baye koyamba mais biso tozoki olokola neti eloko moko komona ke no evoluka azosouffrir evoluka akotikala jamais kosouffrir tant que baprince bazali tant que bana na ye bazali jamais akotikala kosouffrir lai nalingaki mpe nayambi menuisier te nayambi maçon te ekozala bien na seyo mo eloko moko ya bien omeka mwa ntwaka esalaka bacomprendre ke nayambi nde musicien bato bakamaka mwaka tuna nanga nininga na ye tolingana Chantale ikwaye seyo mina kufa ye seyo ye benga maluka ye nani mibasa kanga lokala cordonnier atongaka sapato ye moko sapato tengama kasi pona yo seyo Erike bamba ye seyo ye Mana dala se Boni osala kanga boy toujours osala kanga daba mardi paso lobaki nanga na rami bongisa porta bimana miziki ya tonton na sali maquillage na tuti manzele zeli na zeli oyena yote voilà mokitani ya papa bo comprendre indus eza na kati ya makila kwa mokitani ya papa tant obi que ozali mokitani ya papa tozo confirmer on a nzela c'est lui qui a vu les pères a vu les fils donc eza kuta osamba te ba bira mikolo tate papa est la tate voilà muta ya la chasse muta la mbongo donc so za la mbongo te vanda ko filmer bandinga te likunya te na mutema mabete tika mninga ke na chasse na ndako voilà
d'ailleurs mikolo même la bandou les soka to yega mikolo ga chasse na chasse na yo le 30 juin to zaka na sema chasse donc samba mute samba lobi to yela ba chasse na biso to sa toke na wenze kitoko des fois et surtout wenza ba papa ke na bien pour biso to soma moi be plus na ndenga ya roquette la mais papa sora ke wenze se ka ke wenza solo ro vena ke no ya pena na ngulu mnene ube ngando do ba papa ba soma ra biloko biso mama to somba ate biso to lesa ra bana biloko to mesala déjà rythme mais papa sora ye na sachet papa ya la sachet ta normal au mona tala tomate munene mais biso to ke no pona ba tomate ya mike donc mikolo mnanga na préfère na ba papa ba ya la ba sachet donc roi quand ici alors mo ya bien donc les 30 biso to za na kamina mutu na sachet maintenant au prophète mingezara papa biso maman to kakolo wabi vraiment to bengi bongo héritier moulele petit frère propre nano konanga ndala en direct de Paris to yaka na chasser ba mikolo yaka chasser donc bato ba yaka na chasser ndi bato ba na mbongo donc so za na mbongo te chasser aussi mbate voilà. OK d'accord ndenge za bote zo continuer maso na biso là les 30 yo za na yo date le 24 bono ke maman les 30 parce que au CPL on a stade des martyrs avec Ferregola Bataring les grands chanteurs to bon le 24 après le 30 juin nena robenga skoyo ba masatu donc ba yawana to kutana le 30 juin mais ko yana chasser simi chasser na yo oyena ngolo sa note maman liaka na ndako bana ba melarati bastondaka voilà parent responsable voilà de ba para tout yango message il faut na sachet poso na sachet au moins pe yambela na yo oyo tala ndule aussi ndule zo ngina chasser no na palais ah mon mère ba silika et vous allez te pour moneke ba poulet za na kati ba bilongo bele bana ba kolia kitoko voilà donc so za na mbongo te ozo na chasser te de loko ngo magaze ezaki na ndenga polémique batanga bakitela ngo roi mais et comme non peut temps normal temps normal dans ça le goûte bien parce que yenda za na chasser te dans donc ki roi yenda za la sageta donga roi yoki motema pasi tata batazo tambola la ye na kata ya quartier ne parce que ya za roi Dallas et Voloko siko soki atamboli na sachet problème ezanine bandeko tozo efsemno ke Voloko souffrira les preuves ne ke bane bango yo donc tito sele mission pour efsemno ke désormais papa soye na sachet bana ba solution temps normal mais soye na sachet et simba biete là et comment ça Mikolo ya chasser ya wili mikolo kutinda mutu te yo mo fo ya bana chasser na yo ko tina bana na supermarché au pays ba plan na yo héritier mo le pays ba plan na chasser OK na ngo pala elle a sigé dans là des alliés donc mutu ya la chasser ndu dans là donc so na chasser te ah obike liba le kufaka likolo ka chasser ya Michel vous tapez ça venant ndembo on na sachet pendant noir plein au comprendre na kati za map menzo za na la donc konza ba sachet suye wa yango wana donc so za na ngoti mobulu et pesi mobulu donc pour ça bani voilà pas responsable et puis profiter pendant joyeux anniversaire na chef de l'état Fachi Beton joyeux anniversaire na ye donc nzamba batela ye azala toujours na ye donc apesi toujours makasi on a reçu musala munene za ya Congo donc joyeux anniversaire Fachi Beton c'est pas facile pour puis na profiter ko pesa puis papa José Mbuyi ba mbote belé et puis na papa Jipe Yondo donc na pesi bango mingi mbote belé et puis na maman Liliane na pesi ba mbote belé ça ça tout c'est là il est 30 na les 30 terrain Kamina boya sepela toyemba tobina grâce à Samba Mute Samba donc makamoza carré ya ko Samba Mute zati donc voilà tozawa juin tozala wana donc boyo ko banzembo bolingaka ba jando minanu ba pichu wanzila banzembo zebele donc voilà Prince Dallas papa to mekana ko ko taper mo polémique moko na seyo na oki oyembi c'est comme so paloli ka yo moko do tiki ngo ezala ka bon ou bien na mikolego ya il faut au sala pe fit na ba ndeko mususu to bi déjà yo za na ba moi likolo idée na pichu wanzila to yemba na pichu wendo ya pe featuring na Claudia Sasoto yemba na Guimolaire baki ba léopard do parmi yo poza moko ba léopard nde bo soutenir le 24 juin yande wana bino Ferregola parce que bo bino nyoso botal sana na martyr polémique ezali entre ndegola biso pe congolais ya ngambo roga pe yo po rattraper boisati moi le pe na ngambo pe en tout cas bandeko ya Brazzaville bokende stade ya roga ya président Roga botika été wana ndeko na bino
Roga a beaucoup fait. À Salimingi. Ils ont mérité vraiment, ils ont mérité présence Nabino, soutien Nabino, pour soutenir moi Mboka, Roga. Et puis, dans le na baliki nanga nyonso bazana Brazzaville, Tabita, Dongo, pour soutenir Roga, petit tir nangai. Donc, on a payé mon bas Nembo Tebele, beau frère topé sur Mambo Tebele. Donc, tonton là, il beaucoup là, beau frère n'a pas payé sur Mambo Tebele. Donc, Dongo, Tabita, Nabana nyonso tout, petit tir, nyonso tout topé sur Mambo Tebele dans Brazzaville. Donc, Bana Brazza, beaucoup de soutenir Roga, le 24. Bissot de Koto, de soutenir, il fait rigola. C'est la musique, quoi. Voilà. Donc, c'est la musique qui gagne, quoi. Voilà. Ils en ont pour le mériter. Donc, Bissot, ils en ont Congo, on a RDC, faire Robeta le 24. Ils ont fait. Le 24, on a Roga, Robeta. Donc, c'est l'Afrique qui gagne, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Ils en ont top. Donc, on a encourageant ma baie. Donc, ceux qui ont commis balé, mais comme donc le roi de Mage, donc on a stade de martyrs le 24 pour nous faire rigoler pour y danger. Au retour de on fait rigoler pour y danger, mais tout ce qu'il y a moi quelques jours, il y a déjà le 13 ou le 14, si je ne trompe pas. Moi, tant que je ma solo pour stade de trucs. C'est ma solo, on est direct. Déjà, promotion, déjà, on a senti, déjà même dans Internet, par-ci, par-là, on a senti déjà que promotion, ça m'a cassé. Donc, il y a les gars qui nous ont dit, jour, Alex Amounene, moi, je suis en musique, je ne comprends pas tonton là. Tonton là, soutient les gens qui travaillent bien. Je soutient les bateaux qui travaillent bien. Tant que héritier, ça va l'euro, na page Falipe même moi et Sanjo donc Mobutu tant pas ça là qui a na sala soutenir qui yango pourquoi pas faire rigoler na soutenir c'est mon frère donc et puis un artiste talentueux donc il faut qu'on ait toujours dans stade pour soutenir donc Banakin à partir déjà à 12h stade il faut tonda to la sabolingo na biso to la sapena que to lingaraye da banzembo ça il a biso belé ba caju de colonne voilà ba anzimbo belé sala donc ngaku na fanatique caju de colonne wana na olinga pena de gola pena la sabi ayembela nga caju de colonne wana mais yo posa la mo kitoko betele biso moi parti yo lingara na caju de colonne parce que yo pen soirée ah ouais na robeta mo no pas mal disons on peut bête mais les arabiens voilà okosonga maboko pamba okosonga maboko bololo zele kokomela yo molai makole kokoma yo kilo voilà Sara roi mago kena na Hervé Mozo Sara roi Prince Mokitani Prince Yolo Dallas tozwaki ye lelo na ntina kosolola mpe kopanza nteke kolobela mpe makambo ezoresisite polémique toile na tiktok na bareseau sociaux nyonso tozomona ke non bato bakomi kozonga lokola neti baluka bakitisa roi mpo asimbaki sache ma tokokomprendre ke parent malamu parent responsable il faut memela bana na yo soko obimi ozongi Neli Monduka, Mikolo Yara chassé. Ne veut pas nous salagat. Neli Monduka, moi ça pembe. Toi c'est m'ga chassé kaka. Donc bana Paris tout Mikolo Yara Mikolo chassé. Que ga wenze na mutaya kana chassé mutaka na. Donc mutaka na lokote asimba chassé. Donc il devait être en wana. Donc mutaya kana chassé de mutaya kana la, mutaka na mbongo, mutaka na wenze asomba ba plan bana badami. Donc Neli Monduka peso zali yangoyo et puis Chiko Mbungu, Yoyebi. Chiko Mbungu, il y a un chassé, donc deux fois. Chiko Mbungu, on a à Paris, deux fois. Donc voilà quoi. Donc, honorable Nabiso, donc voilà. Donc voilà. Les gens ont aussi tout ça va aussi mais tout ce normal na temps normal que biso côté moi mien za moi kala mien donc mien peut être moi kala donc so botalinga pe moi muta miate voilà donc to y bango pété to santa pété mais gloire à Dieu nzambe sala que ba mien wana ba mo belé to ba
attends-moi 2 mois, attends-moi 1 heure, 2 heures, cause abeta moso na mia. Mais au liano gaka. Mais toi bela batambia batanzala te, bata ya lolombo te. Vous comprenez? Donc ça dit que tout ça la biso bien, nzambe ndenga pesa biso et moi moke to kumisaka ye to santo la kaye parce que pesa biso. Donc voilà, donc Bambote Beleka na bébé merveille pesa zali na Paris, ma fille merveille Voloko. Et puis na bébé Divina, Bambote Beleka pesa zali. Donc voilà quoi. Na yomoko na chaîne so Koba. Na yeli kata la yende maka. 2 fois té. Donc ma solo devant mikolo pa kati donc so kata beti koko pa na yote donc fait bagozati. Donc so ka beti pa na yo koko e bagé ozali. Donc bonne chance na yo na une émission na Koba. Monsieur Ozali so tonton là le 30 juin nous avons un terrain en Kamina Muto linga bata bana lemba bana mombele bana kasavubu ngiri mutuna bino ye tonton lai obolingaka. Tokuta na bongo le 30 juin na terrain en Kamina boya wana to sepele longo to yembe longo. Donc ozala kitoko ba surprise ba kitoko kozala wana. Donc tozala ndeko nanga Jigi. Donc ozala wana dans les grands dundu ozana bisope boya découvrir que ndundu pa yemba. Voilà donc kitoko la ndinga kitoko on est ensemble le 30 juin tokuta na wana. Vous avez Steve Mayamba Bambote Beleka ozana à Paris et puis masalanga Yves Diansuka lipasa pesa vous allez na pesa Bambote Beleka. Et puis na massa tout oza na Paris na pesa Bambote Beleka donc na linga bino ya trop et puis na Asa Mboso et puis na Aminata Evoloko Cindy Kita famille Evoloko mais depuis que vous avez rebellé vous avez rebellé moi bien donc yango moni ka chasser za la guerre nyos donc tata bosani César Loboko to pesa Bambote ouais vraiment là il te comme na sika masolo na biso metro kabana boete 100% aussi la biso moi eloko moko ya vie na professeur la mokili tura mokili ube tomeo bata mokili baba minga mabanga na salini ni ayende ngamoto na lekaki na fingi na ngamoto te mama alangi alangi oyo alangi alangi oyo akolia te oyo dikolo na yo oyo bokilo lembisa singanga na ye tolingani ongo ongo kati ongo ongo voilà. Merci beaucoup Nasima caméra tozaki na mec mulo poto ki koyamba prince de Yolo prince de Dallas tonton là et binomo okindeka pandine tswaka mutazo yemba 100 2 heures amina ndenge son ezobima mutazo bimisa donc yembo po ezana makila et sali biso bien pe na respect wa pe sa presse merci na mino so bolinga biso abonnez-vous s'il te plaît na pesi fondation Pichu Inunu Misa nanga na kata Bruxelles Pichu Inunu pesa ozali Bambote Beleka pesa ozali mutu nanga yoyebi nde tokozai kaka tokozeka ndenge wana en direct naturel. Comme na suka masolo na biso merci na bino so bolinga biso abonnez-vous massivement na Koba Plus partagez les liens aimez likez ko ça la biso bien vraiment na bino tout bolinga ka vraiment et ça biso bien so bo partager ambiendenge so fils à papa wana zotana ngamba Brazzaville na moni Kyle Ingale Copperfield na niveau mikili na moni Eli Maiputu na moni bino tout na États-Unis na moni Raf Mbui bino tout bolinga ka de cœur vraiment et ça la bien katikata la zanaka latina ko yebisa bino kopesa bino ka information na mambo mikolo parent yara na sachet so na sachet c'est que aux parents te Isaki Yungu na Nouvelle-Zélande Bambote Beleka bino tout bon ngakati vous savez confiance vous continuer ko s'abonner na chaîne bino Koba Plus